Yai tango ya vita. Voilà bankoko batelemi po ete tango la Congo. Topesaki bino elaka tolobaka mikolo nyonso. Bosabonner massivement et n'oubliez pas de mettre de pointer sur la cloche. Ngonga wana ezali pona vous alerter. Na lobela bino ke topesana ba jour ya repos. Lokola lelo bolimbisi. Lokola lelo vendredi to salakate. Mais pour na intérieur mabele koloko ya solo ezala na minuit. Ezala na quelle heure? Toza obligé to alerter bino oyo ezako ye la biso ya danger na mabele koloko. Ya solo ezali lolaka ya mvuluzi kimbango. Ezali lolaka ya nzambe ya mpungu tulendo. Ezali lolaka oyo nzambe alobake atana butu soke ye ya danger tellement beta lo seba ya moto senga na bino de vous abonner massivement pour être bon landaka alerte na biso lo sako pa na yo alo limete lo sako pa na bino bandeko nyonso ya solo to moneke ebo ebele na kati na bino bazalaka attentif o bazaba abonné ya moto senga pe na bandeko na biso recommander bandeko na biso bazala abonné na chaîne na biso to senga na bino pe ba like pour encourager ka biso to senga mbongo te mi ba like mais ceux qui peuvent moniquer oseli na makoka ko soutenir chaîne na biso pour na nité to chaka numéro ya compte numéro na biso téléphone zawana boko benga que non ya solo on sta musala pour la nation. Tu as besoin de payer des factures, on a besoin de foutre courant, on a besoin de foutre internet, on a besoin de charger belé pareil, il faut de temps en temps changer. Donc to senga ke ndeko on a moi quelque chose kanisa chaîne yo oyo e bundaka pour le Congo. Ya solo to bundaka wala penza. Et là, comme on va certains pour faut pas s'inventer, mais on dit la vérité que tous allez wana pour na bino. Pour na mabela banko qu'on a besoin qu'elle et surtout pour na maman, on va aller la camille, on doit toujours attentif pour na koya, ko belle la maman beauté les mains. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Vous avez quelque chose, mettez. Aux numéro compte OT et Sungaka et Kosunga matondo mingi. Voilà mes chers amis, balance mes Congo sur toye lelo, to ko alerte bino. Qu'est-ce qui se passe actuellement en ce moment au Toto le Belabino, Nini Ezako Leka, Namabele Koloko. Alerte Pesami, bas soldats rwandais, bas traverser. Bas soldats rwandais, bas ici frontière. Comment bas soldats rwandais, bas frontière facilement? Frontière ya bas zambate, mais frontière penda o ya solo, oyo ya nyangezi. Bakati yango koma nzoka te boyoka ki mikoleleki ke Hippolyte Kanambe obo benga Jésus Kabila akendaki na est ya Congo akendaki ko corrompre ko bongisa terrain que moment arrivé après ça financer effectivement il a financé il a corrompu les douaniers pour la laisser passer ba soldats rwandais et alors ba ye ba fongole bango frontière bango nyonso ba koti bango nyonso bakoti na bibundel na bango en ce moment bazali ko traverser mabele ko Congo destination wapi destination Uvira Baraka bamoni pa présence na bango bandeko ba alerter bandeko oyo bazali na mampinga na biso to belelaka l'armée nationale du peuple Congo et voilà l'armée nationale du peuple Congo pe ba beti mbela et pa ina biso pona ko sinale biso ke bandeko danger et koti, ba soda ba touti, ba traverser, ba koti, ba soda rwandais, ba koti, na territoire, ba passer par Uvira, et voilà, ba komel biso nyonso, to monyango, bandeko, boyoka, ba audio oyo, bandeko ba tindi po, toyoka, ndenge nini, makamonini ezali koleka, na kati ya région. Bola nango attentivement. Alerte générale, alerte. Papa Sayala, kuna na Belgique, ndenge nini. Globela na émission mbangu kaka invasion ekomi ya Barwandais baye ba traverser directement biso ba combattant bana ya armée nationale du Congo tozola ta directement ba godio parce que patona biso ba moni bango na Baraka na Nyangezi parce que Kanambe a komati na Nyangezi donc ko corrompre oyo bato ya soi-disant migration bazalaki kuna po balekisa bato wana barwandais. Alors nayebisi yo dan papa Sayala coordonnateur na biso o alerte yango na chaîne na biso alerte
mokili mobimba kaka position na biso tokomi awa na 20h04 awa tozali na Fizi tokomi kolata bakodio po tokende butu nyonso lelo le 3 juillet 2020 le 3 juillet 2020 donc tokomi kolata bakodio barwandais bakoya baye déjà po bazwa Uvira po bazwa biloko na bango nyonso parce que Kanambe azo organiser bango ayeo kokuna na oui sikoyo na est pour basaba ils continuent à faire leurs choses là-bas parce que baye déjà balati bakodio ebele bazoya ko récupérer Uvira pour pas balkaniser mboka. Donc eza plan na bango lobela yango na émission mbangu alerter bango nyos ba congolais nyos waza kuna na diaspora bino nyos bozala motiver tozala ensemble parce que biso kaka na putu oyo biso tokei directement parce que bato na biso nde bamoni bango bazo traverser Ruzizi rivière Ruzizi kolobela yango ba traverser rivière Ruzizi baza ebele baye biso watobengan to sali déjà réunion na biso nyos coalition nyonso ya armée nationale du Congo papa Sayala lobela bango directement na émission na radio na biso lobela bango na télévision mbango kaka barwande baye na détermination ya kobalkaniser mboka basiba komi na sol congolais basiba komi na sol congolais lobela diaspora nyonso kaka mboka na bango barwande bakomi na plan ya kobalkaniser yango mais biso tozo cédé te tokomi déjà na voyage toza na voyage ya kokende nous sommes en cours de route directement avec plaisir que je vous envoie cet audio là alors que maninga nyonso bazoyoka ngai bazala motivé alerter directement alerter na mokili mobimba papa. Voilà mes chers amis, Boyo Kibino Moko en direct ya Fiji. Alors bandeko bana someko le Congo, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, bandeko wana na kanisi ce sont des courageux. Ba Rwandais oyo bazako kote ne le Congo, lobi déjà na butu ba beta kimbela benga lobi papa Sayala awa to sakani na bango, to beti bango fimbo ya ko sakana te. Bandeko ba beta ki bango fimbo ko banda avant-hier na hier ba bomi bango na ninga ko sakana te. Donc l'armée nationale du peuple Congo ezako mona bazako tikela bango bibembe. Bazako tikela bango bibembe na nani na MONUSCO na batuti basangane loko moko e bazoko kende ko lokotaka ba africain na ba pays nyonso ba ke na Uganda ba lokoti bazoko recruter comme mbongo ya ba minéraux ya Congo eza ebele mbongo ya ba minéraux ya Congo eza na disposition l'argent sale oyo ba samba de biso et voilà bazo se permettre d'aller engager partout na mabele ya Afrika na ba coin tout ko recrutaka batu ba me bango na Congo moyennant salaire il y a $3000 par mois. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils vont promettre bango surtout OK na Congo par semaine aux $3000. Batu ba osala ni ba ko welela. Ayebite ki akei na liwa. Voilà ce qui se passe na Katia région, na Katia Grand Lac, na Katia Afrique centrale et na Katia Afrique Mobimba. Donc, les gens de la MONUSCO se sont chargés de recruter les jeunes dans plusieurs pays. Ils ont recruté bango promesse. Donc, nous avons du travail à vous donner au Congo. Alors, ce travail-là qu'on va promettre bateau, bazo même bango na bakan ya ba réfugiés. Comme nous avons un camp de réfugiés, nous avons entraîné un camp de réfugiés. La fois passée, je vous ai dit, na frontière, il y a Ouganda, il y a Burundi, na Congo, et il y a un camp de plus de 3000 personnes, na Kata Kanwana. Et voilà, na Kata Kanwana, nous avons entraîné, nous avons kota bango na balo, na Kati ya Congo. L'objectif c'est quoi? Bazo kota bango na balo, pour que nous bunda, bayebi ke bako zongate. Ça, ils savent bien que ces gens, au bazo tinda, na front, simple. Alors, mais pourquoi ils se permettent toujours d'engager encore, d'aller amener encore dans le front pour qu'ils ils vont plus revenir. Donc, c'est-à-dire ils n'ont pas pitié parce que Basombi, mort na bango, Basombi, am na bango, na $3000. Donc, moyennant $3000, vas-y, va laisser ton côté. C'est-à-dire que pour embêter en quelque sorte, les Congolais. Donc,
bungisa ba Congolais. Mais ils ne savent pas que les Congolais ne vont pas se fatiguer pour votre information. L'armée nationale du peuple Congo, jamais, jamais, je vous dis, va lâcher. Et voilà, nakanisi, mingi baza koye bate oza ko leka kuna, baza ko oser. D'ailleurs, même ce qui s'est passé dans Katia Bukavu, en allant implanter les drapeaux au bomona kiwana, batuwana au bakene ko implanter ba drapeau wana, bakanga ki bango. Bana mi bango moko, pas voué, badani, bazali batua MLC. Non, pardon, excusez-moi, bata INC, batua Vital Kamerhe. Donc Vital Kamerhe atinda ki CG naye, secrétaire général il y a MLC, il y a INC, pardon, na quelques jeunes, au bakangi 12 jeunes, oyo bazalaki na kati ya makambo wana na directeur ya imprimerie DG ya imprimerie oyo ezali na kati ya Bukavu bakangi ye et voilà bango nyonso na ba jeune wana o ba motivaki bango po bakende ko tchatcha ba drapeau wana en désordre et voilà ba tchaki ba drapeau wana butu voilà pour na nini ba tchaki na butu ils avaient peur. Mais bien que non, ce qu'ils vont faire, ça va, ce qui va Congolais, bah moni bah on dengue bah tout ça drapeau wana, oh ya République du Kivu et que ça très grave. Ils ont mis ça précipitamment et nuitamment. Et alors à la fin des comptes, bah kimi. Et voilà, bah service, bah de comme sous bah landi, bah voyez bah que ezali bah toi INC ya Vital Kamerhe, bah keno ko tcha bah drapeau wana, oyo ya République ya Buka et République ya Kivu. Donc, République à Kivu, il y a Vital Kamerhe. Azana kata prison, mais azo tinda ba koliti na yeba ke no sala biloko wana baza bakangami, bakangi bango baza na kati ya prison. Alors bandeko, yango toza ko continuer pour nous informer bino po o makamtondo sabino ngolobi, mais comme to suis flash oyo ye kwela biso vometorte yeb sabino mbala moko. Qu'est-ce qui s'est passé na kata Kinshasa parce que mon ou les autres na kata Est ya Congo, bitumbe zali, basone bazako kota, le gouvernement du Congo, silence radio. Bazako comme bazo distraire biso avec des choses inutiles, il y a ba discussion na bango. Et voilà, les autres au monde que ya solo baye bakama kamezo leka. Donc, Chilombo est au courant de tout. Ayebi ke basoda rwandais bako kota. Ayebi ke non etalingate ba kota na bango ba balkaniser Congo. Ayebi ke ba Congolais ne sont pas d'accord avec cette histoire. Voilà, Makila wana et retour panaye. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Je vous dis, John Nyankero écarté, chassé de la présidence. John Nyankero, c'est qui? Le chef de chariot automobile, chef de protocole. Oyo Kabila a imposé qui Chilombo article la carte à présidence. Alors, John Nyankero a décevoir, a monter Chilombo Kabamba na coup. Chilombo ayambaki ambassadeur ya Rwanda na Congo mais ayoki oyo peza ba pesier comme punition na ye amonite ba tebeke ba sakana na ye il contrôle rien. Chilombo aza wana kaka ndenge wana voilà ba sakana ye président ambassadeur ya Rwanda ye protocole mobulu de ba image on ba tili mais les ko formaté zela to fongolela bino lobby na information lui to laksa bino ndenge nini ka Félix Chilombo a semblé humilié devant l'ambassadeur ya Rwanda ba monter coup et voilà et PC Kanda a bengani ya Nyankero oyo azaraki chef ya chariot ya Hippolyte Kabila et Tikalaki comme chef ya chariot ya automobile ya Félix Chilombo. Voilà bandeko o ezali ko leka kuna na mabele ko Congo ezali ya solo ezelo komoko batebele bayeba kangote ke lobby bakende ko renouveler contrat na bango o ya mafia à sacrifice. Alors bakende ko renouveler contrat na bango, Kabila a décidé quoi? Kabila a décidé, voilà na bien. C'est Kabila qui est le président du Congo. Nous savons tous. Kabila qui décide, c'est Kabila qui dirige. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de compte, lobby, Kabila a lobby, écoutez, c'est bien bon, Togo Meka ko arranger, mais il y a des conditions. Félix a lobby, non, s'il te plaît, retire un peu la loi mine quoi, la proposition de loi oyo minaku à côté du parlement. Qu'est-ce qui s'est passé à la grande surprise? Kabila lobby, ok, je vais mais j'impose, je nomme qui a nommé Rosard
malonda na tête ya seni alobi ye wana candidat nanga. Donc ça dit que c'est nommé déjà en quelque sorte batie ye comme Yesu Kabila imposant lui bon na tiki na loi mupanzi mais na seni na jour comme bout des autres les kakuna seni même moi cet homme là. Donc azo prépare déjà kuna ye très bien d'avance. Alors bande kobo sera déjà prudent ba o baza ko ye bateke makambo bazo mema biso rythme o bazo mema biso suka nango ekozala kaka toujours continuer avec le système. Donc to boya nyonso bande ko baza mangongi o bayo kaka bien te o baza ben conscient s'il vous plaît to tellement to boya makambo nyonso proposition nyonso l'église azana kati ya base na solo wana azana kati wana me yazo linga asike na biso ba G wana na kanisi ekole kalisusu te. Voilà bandeko bana somi Congo ya solo to yaka wana pona ko alerte bino oyo manso mazali ko yela biso na mabele Congo. Alerte pesami. Alerte monsieur pesami le biso et le biso balobi les jeunes de qui quittent en danger. Les jeunes de qui quittent en danger balobi ke ba jeune na kata qui quitte bazo kata bango ba kingo bazo ko gorger bango bazo boaka bango na fleuve Kwilu. Na fleuve Kwilu bazo mona ka bibembe 2 jours après bazo lokota bibembe. Bandeko, qu'est-ce que vous allez faire? Bandeko tsako bele na mbela bandeko ya kikwit bazali awa mingi ba bengi ngai ba pesi information wana na kikwit na sola bato ba confirmer yango. Mais bandeko, arrêtons, je vous ai déjà dit, arrêtons de se victimiser, arrêtons de pleurer. Je vous ai dit, les jeunes. Pour bandeko ba même si papa awa tozana kata kikwit. Les jeunes bakimi bakeba zamba, les jeunes bakimi bakena bamboka misusu batiki qui quitte vite. Et voilà, vous avez cédé à la peur. Bando baka bien, la peur tue. Bande ko balek na bi le sala ka son plaisir. La peur tue. Ko banga e bomaka. Voilà, makambo elekaki na mbuji mai, na kananga, makamaka mu ina sampu, o ba ko kata ba jeune ba zo tana ba sac. Voilà, et créa qui perd na kata mbuji mai, ba jeune ebele ba sila. Batika dans Barokal, Bakote on a 4 quittés. Mais est-ce que vous, les ressortissants de Bandung, vous, les ressortissants de partout, est-ce qu'il n'est pas possible pour vous de mobiliser les jeunes, de leur expliquer un peu le système, que non, il ne faut pas avoir peur. Donc, pour ne pas bang sa batouan, il faut attaquer. Mais, pour attaquer la jeep, nous sommes à 4 Pour attaquer, vous savez, la catégorie qui est qui. On vous a dit l'opération Toebindako. On vous a dit que cherchez à savoir qui est ton voisin. On vous a pas dit cela. Tout le monde qui est qui est en bas de l'écho, et le sous d'abord c'est carabino poté, boniam et l'équi. Qui vous sommes et l'équi, qui mouton et l'équi. Je vous ai dit, les tout types montent ma stratégie. Bazwa zwa bandaku oye batia ba appartement ba château ba maison suspect ba bombe sa ba élément oyo bazo benga ba ibu ba na ndenge bango balingi batia bango bako bandako boma bino maloba nganga ote maloba nganga. Et je vous l'ai dit, je vous ai dit cela que non boutique la bango tenté, les toutes sont partout, les MONUSCO sont partout, attaquez-les, ne les laissez pas tranquilles. Sinon, voilà, aujourd'hui les gens pleurent. Les jeunes de Kikwit en fuite. Les jeunes de Kikwit, Kimi, ville Kikwit, et c'est la solution. Et vous les jeunes, vous partez, vous laissez qui derrière vous? Vous laissez qui derrière vous? Et vos mamans, et vos parents. À la fin des comptes, quand ils vont voir que non, Kimi, ils vont s'attaquer à vos parents. N'est-ce pas? Botiki Bandekonabino Bassi. Et c'est ça la solution chez vous. Vous fuyez à cause de ces histoires comme ça. Je vous dis tout le temps, Bandeko, Toyaka wana pona ko sauver ma vie. Ma vie entre biso to sauvanaka. Alors, mungobo ya ngai kauka kapona nini? Nana kata bino ba kano papa sala. Na kanisi 2 ou 3 personnes, merci na bino ba pasake. Chaque mois papa sala zo mela mai. Zo o futa ta facture. Ba fami balite. Merci maman nanou. Merci les grands sponsors. Merci. Bon, ça y est, c'est fini. Mais bandeko, s'il vous plaît. Toujours qu'on bénit la question sur ma vie, bandeko na biso. Bon, que la gata ma wate que non, papa zo ganga mingi. Biso peut travailler pour sauver ma vie na biso. Vous pensez que l'air bang va créer piscose, va créer Kobanga pour faire quoi? Pour faire fuir les jeunes. Et voilà, les jeunes de Kikwit aujourd'hui pleurent.
Pourquoi? Parce que biso moko netoye bina biso makamu toujours ligaté. Tant que toujours la musabino, toujours la vérité, au bien de comprendre, c'est comme ça. Même cher, venez, entrez là-dedans, abonnez-vous dans cette chaîne, restez là-dedans, suivez l'information. Le plus important pour vous sauver, c'est ça. Ce n'est pas des chaînes là bizarres, on va tirer rabino, banze religieuse, on va tirer rabino n'importe quoi, c'est pour vous distraire. Toujours le bango, bandeko, bozo yokangate. Et vous n'avez pas si, mais ngai nzambe a comprendre ngai bino, na pesa ko musara na yo lubaki, mais bandeko no ba yokakite a etali bango. Voilà alerte ami bali. Voilà non alerte ami sap. Na ina ba alerte, na bandi alerte ya Fiji. Na bandi alerte ya Kid Kibarwande, ba kotu bolandinga nango, oui. Moko na biso azana gouvernement za wapi ayeba ko précaution. Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi le silence du gouvernement de Kinshasa? Que une alerte famille balai, il y a Owapi ya Kikwit. Celui que les jeunes de Kikwit sont menacés, le gouvernement pas azo yokabiso. Azo kabiso bien que bango ba batelema ndengeni toyi ba système tout ko kota par ko kota panique na ba tuana. Merci ndeko Derrick Gabriel. Vous me va tout ma bango ba tami l'essence. Voilà ce qu'écrit ndeko Gabriel. Alors bandeko quand on dit des trucs comme ça, personne songe à faire quelque chose. Et voilà, il faut se défendre. Voilà, alerte Yamisato. L'administration et les fonctionnaires. L'administration et les fonctionnaires publics, ça n'a qu'à piège. Piège, quoi, les bango et zanini. Tout le temps, tout ça, même. Mais bandeko bazako yokate en tout cas nazo bate pardon bandeko bolimbi sangai nazako lelate mais franchement c'est décevant quand on lance des messages les gens n'écoutent pas ils sont ailleurs dans les terrasses. Est-ce que moi je peux parler dans les terrasses, aller boire dans les cafés? Mais si je me donne le temps pour avoir plus d'informations, il y a solo bandeko to dukato telema to bunde la mboka la biso sinon te to kolela mutu moko vous allez parler à zate. Voilà aujourd'hui le plan qui s'est fait, c'est quoi? Le plan bâti, préparé comme ça, administrateur, administration publique, ta fonction publique, cobaye numéro 1, obligatoire. Oh, oui, les cobayes de l'administration publique congolaise. Comment lobby, fonctionnaire ou ana, nyonso, oyo bazan l'administration, oyo bazan bureau nyonso à l'État. Il faut passer dans dépistage obligatoire. Dépistage obligatoire. Kalaté bazo ko attaquer bino na ba bureau nyonso avant yo kota na compagnie, avant yo kota na bureau à l'état, il faut za la dépister ba yeba ozana coronavirus ou pas. Bokebi bande ko bobele na bango tango yango ba oza ba soba, yeso to ba za ba mouton. Oui, pour la moussala nangai, ce n'est pas le la moussala, tika bossala nangai, paf, bâtiye poison, bâtiye coronavirus, lobby déclassé à Koufi. Personne ne va vous protéger. Écoutez-moi bien. Personne va vous protéger. Kobandana na tête ya l'État, obozo ko benga présidence, tina se na ba chef de bureau, mutumoko représente protéger bino azate parce qu'ils sont dans les coups, dans la mafia. Protégez-vous. C'est le moment de vous organiser. Nakati ba population, organisez-vous bo tomboka. Bo ba déjà ko kanga bateau yo, bazo sala dépistage. Bo ba ko kanga déjà bateau yo, bazali na kati ya organisation mondiale ya santé. Ce bo bandi ko attaquer bango te papa biso ko victime. Parce que bango bazo zo mi be ko outé pas Emmanuel Macron. Alors faites-les comme ça, obligatoire. Pour la bango, il s'en fout de vous. Alors ceux qui ont télémité, non, et le côté banda ko attaquer bango. Ceux qui ont lobby qui étaient, non, bisa chez nous c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Et le quoi arriver pendant yo, beaucoup allez isoler, ba mso ba yebate, ba attaquer yo, ba beto ja tonga mangwele wana au sambui. Donc c'est à dire que eza passe mingi bandeko. Donc c'est à dire que bandeko oyo bazali na katia fonction ba fonctionnaire, ba militaire, ba policier, vous êtes concernés. Beaucoup ça parmi ba premier. Boyebi awa na France, ba zwaki ba masque, ya vrai ou ya bien, ba tindeli ba soldat. Pour ba que ba défendre bango. Mais na bino c'est le contraire. Ba ko tiela bino o ya poison
Pour Nanini Bino, c'est le contraire. Bon, l'anda attentivement. Chez vous, sous ordre, le gouvernement est sous ordre du Rwanda. Donc, c'est-à-dire pour la Bango, pour exterminer la police, les vrais autochtones congolais, la police, les fonctionnaires, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut liquider tout ce monde, les remplacer par des Tutsis. Vous comprenez cette histoire? Donc, c'est-à-dire que ceux qui vont terminer les lotés, qui vont tomboka, vont attaquer foyer, ou les sources, il y a des wana, papa, maman, lobby, et qu'on sera trop tard pour yo. Oyo qui message yo, tindela ndeko tout. Katata vidéo, tchangon audio, 40 ans vidéo, na kosuka. Donc, nous l'avons mis 30 minutes maximum, mais vous m'avez passé bino message à solo. Donc, basoda, vous serez prise au piège bino nyonso. Kolbate que non, ngala za muta mampinga te bana posa na yote. Mampinga la police, l'armée, bino nyonso na ba fonctionnaire, vous allez bosser na liste parce que mibeko wana euti Rwanda et euti France. Donc, vous exterminez. On dit mingai malamu sauver vinayo le bela bandeko. Non, il faut attaquer le koyo avant que comme la bito trop tard. Bandeko wa soda, bazana bandeko wana poto, soda za privé l'information, informer bandeko na biso no kité tokole la bango pour bateau et le ba Miss Clara, le sako pa na yo maman que sacrifice yamakila et bandi. Donc c'est à dire que sacrifice au bango ba sali ba yo kan ba sala na Félix Tshilombo na Hippolyte Kanambe, voilà. Oyo eza nango facile. Donc c'est à dire que pour la kosala nyonso eza etale bino. Voilà bandeko. Vous peuple mouton, vous obéissez à tout. Arrêtez, désobéissez dès maintenant. Désobéir na ba loi na bango, désobéir na complot na bango, désobéir na vaccin, désobéir na ba oh nyonso eza ko pesa comme ba médicament comme nyonso ba dépistage manini. Désobéir nango sinon te papa et kosala ngai passé. Balaki na bino alo limité, merci na yo. Voilà, to sengi na bino boza ba inconscient. To sengi na bino, il est temps. Bino les inconscients, bino ba ignorants, boyebite papa maman s'il vous plaît to sanga la biso ko mutu moko, to alerter bandiko la biso o baza na kacha bobungi, ba yebi na bango loko moko te, baza prise au piège. Pour baza déjà prise au piège. Voilà le plan ezali wana pona ko massacrer bango nyonso. Donc totelema to bunda elongo po ete to sisa makambo oyo nyonso ezali koya na mabele kolo Congo. Na ko na mokuse na 2 minutes na ko bisa bino pona ko comprendre makambo tso sala manakati kolo Congo ba minda ndeko mosusu ba tchaka motema na communauté internationale. Ah, communauté internationale bazate ba ko défendre biso. Arrêtez de rêver parce que c'est la communauté internationale entre guillemets, au bazar kata complot makamboyo pour vous exterminer les Congos sans les Congolais. L'objectif c'est ça. Un Congo sans les Congolais. Alors, sans ces Congolais là c'est qui? C'est yo ya fonction publique. Surtout yo ya la police. Surtout yo ya défense mampinga. Vous dérangez, vous gênez. Il est temps d'attaquer Bango pour le taux de la moussana, tout tellement pour être tolongola makambo oyo ezakoye la biso na liboso na bino. Voilà bande ko bana seme ko Congo to yaki wana na l'alerte général. Je répète encore une fois, ba soda rwandais bakati si frontière ya Congo. Bakoti na kacha Congo ba mon présence na bango na Baraka, ba mon présence na bango na Uvira, batak bazoya pour na ko bataliser Congo. Et voilà, l'armée nationale du peuple Congo s'est mis debout parce que na ce moment na ce moment na sabino bazako lata basi ba lata keja botir baza na direction bazo ke ko contre-attaquer bango lobby bolanda biso boyeba la suite des événements. Donc ça dit que depuis avant-hier, depuis, ça fait plus de 2-3 mois, mais avant-hier, ils ont pleuré. Donc, vraiment, papa, ça là, ce que moi, de l'autre côté. Mais, nous sommes très, très déterminés. Donc, les amis, l'armée, les autodéfense, l'armée nationale du peuple Congo sont très déterminés d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ils ne vont pas réussir. La transition du Congo, oubliez-les. Donc, venez avec vos gens. C'est bien bon d'alimenter les forêts. C'est bien bon de faire vos amis que vous recrutez à gauche, à droite comme filmiers.
Donc, baza ko tika ba fumier na mabele Congo, c'est ce fumier là qui va produire encore plus de or, faut bango ba yiba qui plus encore zo botama na mabele Congo pour makila na bango ya mo de bota or. C'est qu'ils ont pris. Donc, vous les autres nationalités, informez vos frères dans tous les pays voisins. Si aujourd'hui vous voyez les gens venir vous chercher pour vous recruter pour aller au Congo, n'allez pas. N'allez pas. Passez ces messages-là à vos amis. Vous avez des amis qui sont d'autres nationalités. Si vous voyez des gens, non, ils sont en train de recruter les gens là-bas pour aller travailler au Congo. Dites-le, au Congo, il y a aussi des Congolais là-bas. Ils sont au chômage. Allez les prendre. Pourquoi vous venez nous prendre dans le pays étranger? Si vous partez, sachez-le que c'est à les simples. Personne ne sortira vivant en aide de ces Congos. Tous ces gens qui sont entrés, croyez-moi, personne ne sortira vivant. Je vous dis, au nom de Nzambi Ampungu Tulendo, oh, ils allaient le grand sacrificateur qui vous dit, au nom de Nzambi Ampungu Tulendo, personne ne sortira vivant du Congo. Et quel que soit blanc, noir, jaune, gris, n'importe qui, vous êtes entrés pour combattre les Congolais qui sont tranquilles chez eux, et vous êtes venus pour les provoquer, pour voler le chef du Congo avec tous ces systèmes des Allemands, des Anglais, des Français et des Belges. Arrêtez, vous allez perdre votre vie au Congo. N'allez pas, parce que là, bientôt, ça va vraiment chauffer. Et alors, mes chers amis, merci beaucoup pour les rappels. Arrêtez de croire à tout ce que Ambongo, les religieux vont vous dire. Arrêtez de croire, ce sont des mafieux. Voilà, ils cherchent à vous dribbler encore pour vous amener aux élections de 2023. Dites tout sur le moto, abandonnez quelque part. Oui, Bissot mobilisé, parti dans Bissot politique, il y aura plus de partis politiques. Refusez toutes ces histoires de partis politiques. Donc, s'abstenir na tentative venez, nous avons notre parti politique, nous avons besoin de vous. Il y aura plus de partis politiques, il y aura plus les opposants ou les politiciens. C'est fini cette histoire-là au Congo, parce que tout ça, ça venait de l'Europe et on a compris que ce sont des magouilleurs, des mafieux qui ont créé cette histoire-là pour nous contrôler à distance. Voilà, je pense qu'on a bien compris. Donc, voilà mes chers amis, 305 Chinois à Lubumbashi pour Nanini. Voilà, papa, c'est la belle question. Il faut demander au gouvernement de Chilombo pour nous expliquer un peu pourquoi les Chinois, 305 Chinois sont partis dans Lubumbashi. Tout le monde qui va quoi faire. Donc, pour essayer de faire un sale boulot, empoisonner les Congolais sur place au Congo. Et voilà, ils vont justifier que non. Voilà, ils sont morts par coronavirus. Ces gens-là sont des mercenaires là-dedans. Il y a tout. Ils sont tous là-dedans. Voilà, bandeko, totalement, poété, tobundela, et même les Congo. Matondo, rendez-vous na biso, kombo mesani, lobby, toeka na lo seba ya mbangu, pona kwa alerte bino, et bino pe bo alerte bandeko, na ba alerte misatu o to pesi bino. To pesi ba alerte misatu ya danger. Ya Baraka, ya Kivu, to pesi alerte. Ya Kikwit, n'oubliez pas, to pesi alerte. Il y a des fonctionnaires, il y a la police, il y a armée qui va tendre bango piège, va tcha bango na dépistage pour liquider bango na ndenge ya poison. Voilà, je pense que moko na pino a passé message na bandeko. Matondo oyo so na daki biso na moko na lelo na oyo toaki na lo seba lombango. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et de partager toute cette émission parce que cette émission de 30 minutes que nous venons de faire pour alerter bandeko tout ya solo matondo na bino nyonso oyo alandaki biso na moko na lelo matondo ingita ibo